ndeko na ngai napesi yo mbote epai esi kozala. Ngai wana ndeko wa bino Didier to papa Didier. Ndeko lelo na ye tosolola likambo ya stress. Stress oyo ezosala biso pasi na poto pe na bandeko mosusu pe na bamboka epai touta pe lokola na mokili mobimba ntuka. Eza ba situation moko ezopesa biso pasi oyo ezokobloke makambo ebele na bomoi na biso. Yango lelo na ngai tosolola mwa moke na lombango mpenza makambo oyo ndenge tokosala mpona to réduire stress na bomoi na biso. Soki koyeba ke stress ezali eta ya mutu oyo akomi réservé kati na ye moko. Mutu moko akomi na ba problème et puis aza koyeba ko exprimer mpa ya mutu te. Et komona ke mutu akoma kanda po nini souvent eza ba problème eleki ye mutu soit kozala na problème na niveau ya famille, na problème na niveau ya couple na ye, ba problème na niveau ya ba camarade pe et problème ango e kozanga te kozala. Donc ezosala ke moto akoyeba koza susu na elengi te ya kovivre. Okomi kaka de fois ndenge wana réservé et ezosenga na biso ndenge nini kosala po te toyeba koréduire stress wana na bomoi na biso. Et toza komona ke eza na agent moko bloqueur. Donc eloko eza kobloke te befe oyo ya testostérone oyo eza na vie na biso mibali. Puisque na epai basi bazali, na epai mibali bazali, eza na baelema oyo ezalaka kati na biso oyo ebotisaka banda bomwana, eza kati na epai ya basi ezalaka a partir ya bovere. Biso ezalaka partir ya kati pe na nzoto esalaka ete oyo eza ya biso mibali emonana. Tango nazoloba biso mibali, c'est-à-dire que mutu omona mobali différence ezali na mwasi. Biso toza na ba muscle makasi, tokomona voix na biso eza voix penza ya makasi wana, tozo sentir que tango ozoloba ba kite o mobali. Et puis komona tolo na yo eza penza bombe na makasi. Mais par rapport ya basi, omona basi baza na mabele, basi côté sima na bango eza mwa muke kovimba par rapport à biso, c'est à partir ya bango nde baza na oyo tobenga élément tobenga estrogène. Yango nde salake belema wana et à partir ya ba ouvert ya basi et banda koyeba kobota et circuler na nzoto pe et à partir ya malembe na kobanda na bomwana pe azopusa na temps azokoma na puberté, azopusa na adolescence ti azopusa na ti akokoma mokolo omona vimbi nzoto efungwami ozomona ke no ndenge mwasi asengeli azala c'est à partir ya elema wana. Alors biso epai mibali toza na oyo tokobenga testostérone. Yango nde esalaka te mutu azala na oyo tokobenga ba qualité ya mobali. Ba elema oyo esalaka no oyo eza mobali mwana nzoto makasi, oza na ba muscle oyeba kokima mbango makasi. Donc ozomona yango esalaka partie ya testostérone wana nde mutu epesaka biso makasi. Mais sikoyo esala ndenge nini? Soki oza na stress ndeko na ngai, soki oza stressé esalaka ke élément moko bakobenga cortisol. Yango nde esalaka eblokaka befe oyo testostérone fale esala na nzoto na biso ya mibali. Donc omona ke nzoto no fo ezala makasi, mona komi nzoto komi kolemba komi lokola ya mwasi. Ozomona. Et yango tango apparaître na nzoto na c'est puisque ozali stressé. Yango esalaka non okoma na position. Donc risque ya konima ke stress ume na kati na yo et kosala ke élément wana to benga cortisol wana et ko eza agent bloqueur. Donc eza élément mon nzoto na biso et bloqué moyen circulation ya ba testostérone na et ça la masusu te et circuler te pour et apporter makasi et ça la te bonzoto biso mobali faut za la ndenge sengeli et kozala ndenge wana te. Alors solution ezali ndeko nanga. Solution ezosenga na biso faut to sala ba exercice corporel. Donc il faut en tant que mobali ndeko nanga nzoto ezosenga même ata mwasi pe il faut to sala ba exercice. Tant to sala ba exercice te omona nzoto kolemba surtout mobali ndeko nanga il faut ozala nzoto ya exercice. Na tongo zo mota na yo lamuka ta de bonheur. Olamuki de bonheur omeko sala mwa ba exercice. Ozomona ba exercice ka ata maboko malem échauffement ya nzoto soko ke nata musala ata na ba 7 heures et bien la muita très tôt o mei ko chauffer ta nzoto muke obi ka ba exercice to sala kala ya maboko okitisi maboko panzi maboko o écarter makolo. Ozomona ozo sauter mo muke ne fils que wana ndam soki ozo ata ya kokende na ba salle ya ba gym te mais c'est très important ko sala yango.
Ah, ya mibale fo ozala pe mutu mo pe ozala mutu mo ozala pe mingi calme na kati na ba méditation. Donc méditation manosala yango oza ovanda ye moko vandi oza ko méditer sur vie na yo, oza ko méditer sur façon nini okosala likambo oyo kosunga yo. Ozomona. Donc ovandi yo moko oza calme, ozo penser otala ndenge nini okomene vie na yo. Et puis ezosenga batango kozala calme, ovandi place ya yo moko, en tout cas ozo méditer ezala pe bien. Efungolaka mpenza mutu. Ozomona. Soit ozotanga Bible soki oza chrétien, ozotanga no Bible soki oza musulman, ozotanga Coran na yo, soki oza pe mutu ya nini, ozotanga livre esengeli oyo bozalaka nango, bokoki kotanga yango, eza malamu. Mais biso mpona biso ba chrétien, en tout cas, c'est la Bible qui est recommandée, ozotanga, kotala ba chapitre na yo, du chapitre moko ozotanga ba verset, moko maîtriser ta ne fils sur ta chapitre mobimba, otangi yango, et puis ekosala malamu. Et puis, il y a mibale, il faut tous à na autre benga intelligence émotionnelle et ça lokola mutu moko za ko mitikate. Donc c'est à dire que ozala mutu moko plus na ba conversation, hein? Ba conversation ba no fungola bongo na yo. Ozomona ko participer mingi na ba ba conversation o ya lisanga, oyebi ke za ko apporter quelque chose. Ozomona. Pour à partir wana ozala plus bongo na yo eke fungwama ezala plus na ba kwa keri makambo ebele oyo esengeli po te ozala stressé te. Alors voilà eza troisième point. Donc quatrième point tokoloba, il faut omipesa penza pongi malamu. Donc zwa ntango olala puisque normalement journée yaka ekabwama na 3 parties ndeko na ngai. Toza na 24 heures du temps. Toza na 8 heures du temps ya kolala. Toza na 8 heures du temps ya mosala ya kosala, na 8 heures du temps ya oyo tokobenga divers divertissement okoki kosala. Donc à 8 heures wana il faut sala makasi ce qui est réduire puisque talaka ba problème comme belé et qu'on réduire mais équitati na ba cité. Donc au sala makasi n'importe à 6 heures au là la remonte à 6 heures à 7 heures du temps. Ce qu'on koka 8. C'est très important. Joata na yo ndeko na ngai au sukoli na yo au sukoli donc zona ta ya ko sukolaka. Au sukoli nzoto no moi mai ezala penza malili moto pete malili pente. Et pour le kocha mai na mutu. Kocha mai na mutu mingi ezalaka bien po e sungaka makasi. Au sukoli na yo penza bien, allez oyo lali na yo mo kozwa pongi penza malamu. Ola no bien. Et puis tant ozo lala koluka te ozwa suso talaka ba portable te. Tant comme era kolala et comme era kolala. Olali na yo ndeko na ngai. Otanga ta passage moko ya Bible, omona pongi kozwa yo olali na yo. Et kosunga yo penza. Omona kozala penza stressé penza te. Ozomona. Alors pour monsieur toko bakisa, il faut du temps et un repos. Par exemple, moi na misala ninge zalaka ozana musala ozosala mais il faut moi ba repos ezate. Hein? Repos ezate, il faut du temps penza que non seul ba bi repos ndeko nanga du repos. Tout le monde a on la fois mindele. Ceux qui ont ça souvent na ba chaîne. Hein? Ozomona. Mais tant ere ko ki kaka tango 12h30 ko kaka po batiki makambala moko bango na bakei. Mais biso mona toujours continuer car na ebité on dirait ba foot biso extra. Ebité sur le rongo za biso ni. On dirait sur extra moko zo sala on dirait ba foot on nzoka ne ba foot au pété. So eba longolo ba longola yo ndeko na ngai. So ko mi repos joata na yo ke no ko se reposer na yo. So era musala ozongi na musala na yo. Même na ndako obolingi na temps penza fo vanda ozukiti na oneta no sala kala ozo temps loko tambola tango ozu temps penza o vanda na yo puis mo se reposer ozo reposer nzoto na yo. C'est très très important. Alors, et ça la point mususu o tobenga, il faut à la temps il y a o ba j'attends ya ko ba ko seka, apprendre ta ko seka. Oboni na Chine ma sala kalo moko, ils allaient ba comment ça l'on peut concours ya ko seka. Donc mutazo seka, ko seka sala bien fungulaka nzoto et pesaka na kati déjà nzoto no efungulaka ba membrane ya kati nzoto. Et puis et que ça lo bien humeur, ba nous ana humeur tango nyoso bien. Koseka na yebiso kaka koseka ndeko nanga tala ta bagag kaka même ata ba bloko na biso wana ozotala ba ndeko basala mo bagag ozotala tala mo bango wana omona bano seka seka na yo et sala mo bien ozomona même ata yo mo pe mona ovandi kaka mona ovandi ozoko provoquer rire yo mona bano seka bano sala moi je fais ça souvent mona
ozomona yo moko ozoprovoke yango mpo awa ntango ezoningana kpukupuku na nino na likolo na se ezosala mouvement wana ezolokola mbunda ezobetama ezalaka bien ndeko na ngai omona nzoto kefungwama ekimisa yo stress koréduire mpenza bastress na yo ozomona koseka sekaka luka ta ndeko bobeti liso mo bando oseka ata yo moko kana ndako bando oseka na yo kaka okantika likambo moko oseki yo moko ezokofungola makambo na kati ya nzoto nomona makambo ezofungwama ozomona donc na hino bamembrane na yo ya kati ya nzoto ezokofungwama mpo eza lokola exercice mobimba azosala yango ata chaque ntongo ozosekaka au moins ata 5 à 10 minutes omona esala bien ndeko na ngai ozomona et puis il faut osalaka marche ezali eloko moko okozwa soki autouti mosala osala ata un effort ne fiske ata otango ozozonga na ndako luka ata otiki soki opusaka ozwa ata gare kar mosika ozoya sikoyo malembe mwa rapide ozwa mwa bapa ezokende ndenge moko ti okoma ata na ndako ozomona mpo soki eloko ozwa ata raccourci ozwi ata nini oyo babengaka chemin détourné ozwi mwa moke mosika par exemple na parti ya ndako nelo osala 5 minutes obite na beta ata 10 minutes mpona koma ndako donc ozosala yango souvent omona mpenza ke no stress wana ekolongwa yo ndeko na ngai ozomona donc na suka yango obakisa kaka il faut ozala na vision moko kitoko positive chaque fois faut ozala mutu moko oyo tolobaka ozala optimiste na vie na yo donc monaki makambo nyonso ezokende yango malamu ata difficulté ezali mais monaki makambo eza malamu ozomona mpo kotanga mpe biblia eza bien ndeko na ngai pourtant plus ozotanga omona maloba eza kitoko ekoyeba kosunga yo ndeko na ngai c'est très important ntango ozotanga ata biblia ezosala mwa bemingi ozokende ta baproverbe ozokende tala bamkanda ya ecclésiaste omona makambo moko ya bien eza wana batoli ezali omonake ezokosunga yo et puis eloko na kobakisa kaka nde nalobi ya suka zalaka optimiste na vie na yo monake malgré baproblème malgré badifficulté ndeko na ngai elonga ezali mpo te ya solo bato basimbami na yesu masiya ya kolo akopesa biso elonga ntango nyonso zalaka kondima ndeko na ngai makambo eke malamu na ngaka na partisan na yo likambo oyo mpona tozala na tozomona bandeko bele ezosala mpenza pasi puisque stress wana ozomona batestostérone wana soki eza susu te ezocircule bien te na nzoto na yo ekoma efféminé okoma lokola mwasi et puis du coup ekoki kocreye oyo tokobenga ozala su makasi te mingi baéjaculation précoce mpe ekoki kolata yo ozomona c'est puisque ozosala so sport te nzoto ekomi na kaka ndenge wana makanisi na yo okosangana ta mosusu na molonga na yo mais oza wana te mpo oza stressé ekosimba te ndeko na ngai donc il faut longola babarrière wana nyonso omona soki olongoli yango ezosala te médecin te yo moko kaka okoki kotraite nzoto ndenge nazoexplike wana soki omeki kosala yango okomona ke ezala malamu alors merci en tout cas na ndeko nyonso asili koyoka yango mpe soki ozwi ta leka kopase mpa na ndeko mpe aleka mpe kopase mpa mosusu ezala malamu mpona kosala te toyeba koréduire bastress na biso oyo ezosala biso na bapoto awa ezopesa biso mpasi face à badifficulté mwana mutu mosusu aza na mosala te akomi stressé mutu mosusu aza na mwa problème na niveau ya ndako akomi stressé mutu mosusu ondire na famille donc bazodérange akomi stressé ndeko nanga azala makasi kolandaka bato wana te des fois makambo mosusu betaka yango kara mpo yo soki okomi mobulu yebaka ke na famille na yo mobulu bana na yo mpe mobulu mwasi na yo mpe mobulu ozomona donc faut d'abord yo moko omitonga nano bien yo moko ozala bien mpo oyeba koprotege mpe baoya yo alléluia donc merci en tout cas na ndeko nyonso asili koyeba koyoka